Bonjour, bandeko na ngai bana Congo, na monde entier, place bozwami. Bon dimanche na batu nyonso. Na ye kopesela bino mwa info muke oyo concernant makambo ya ndeko na biso ya mwasi la baronne Karine Mokonzi. Aza vraiment la baronne la fille là. Hey, coup de chapeau ma belle. Voilà, Karine Mokonzi, il faut ça la émission lelo. Batu oyo bazalaka contre ye. Basi bengani bakende ko sala protestation liboso ya RTG. Bandeko ba congolais mtema mabebo etina niveau wana. Bongo na comprendre loko yango te. Mutu akomaki lettre ke ba suspendre mutu mususu. Mutu ya ba audio mutu mususu. Siko bino ba ken mpiana. Ba mani keo. Bakapashi bolingi nini bolokoti likambo ya bato ekomi ya bino pona nini botika mwana bato ko botika ye makambo azosala eza ye tolobaka biso nyonso tosambelaka eza ye na nzambe ti botika ye mutu akomaki letre mutu mosusu mutu yango mpe ayokanaka te alobaka neti sikoyo bino bolokoti yango ekomi likambo na bino ndeni bino bato bokomi olobela yango bino bato bokomi kofinga bokomi osala nti ba émission kongolo tolingani te boye ndenge nini botika ye na nzambe na ye ti bino nyonso botangaka ba bible bozana ba pasteur na babo banda ba émission bopesaka na pesi pasteur nanga pla mbote na pesi papa nanga ya molimo boye mbote na uti veiller de prière aussi si kolobo uti veiller de prière obandi kofinga ye Karine Mokonzi yango azalaka na makila na maite Karine Mokonzi yango azala na famille te ke likambo nyonso fo bolobaka Karine asali boye Karine azongi boye mutu kutu apesa lettre atanga kombo ya Karine ti ata soki atangi kombo na ye. Hiko ya bino nini? Bino batu boloko tiangwe komi ya bino ba ken mpiana. Bino vraiment. Tout ça la ka pobo sala ba vie. Fobo tanga ka kombo ya mwana batu. Bo nyokoli mwana ana mwana mwasi wana nyoko mi vraiment muke bolobi komo. To boite azana mabe na ye. Nzamba lobi ne juge point. Botika ye na batu azana bango makambu. Balobela makambu ango. RTG asoki ezongisi ye lelo. Po ba yebi capacité na ye. Po ba yebi ke asalaka musala bien. Wana eza ba biloko privé. Peut-être ba pekisi atanga ka isu kombo ya muto bino bozo kanisa te. Ponga na tika koka place atangi kombo na ye te. Biso ngo to yebi kombo ya artiste na biso munene wana na kotanga ngo te coup de chapeau na ye. Artiste munene. Atiko tanga kombo na ye te. Kutu ba délire ne ya salaka ngo na ndenge ya mayele ya sagesse et intelligence po atanga ne komba mutu te so mutu alobi koko toloba na alma ba benga ngo opa eza injure tant muso na lingala ezo sonner mabe opa eza injure grand-père eza injure eza pe respect omoni mukolo boza makambo batangi kombo na mutu te bino moko ka bokolatisa ngo mutu moko kaka po eza Karine po bosala ba émission bosala ba vie bwa mabe bandeko na ngai makambo na bino eleki mabe muke Karine na okela ke mawaza na famille te po bonyokola ka boye muke botangi bokosala lelo kote sa kotanga kombo na ye siko lelo azokende kosala émission na ye lelo dimanche soki nzambe asungi osala émission na ye pona nini po bamoni qualité na ye bamoni ba qualité na ye asalaka ba émission na ye kitoko bazongisi ye siko ya bino nini bakolo makambo kutu balobaka lisusu te bosali yango soki 10 émission soki 20 émission depuis bande kosala ba émission na likambo moko wana bosali ata 3 semaines kana likambo moko wana Karine asali boye Karine afingi boye Karine azongisi boye bino nanu bofinga te bino bofinga te yo mama loso ofinga te ofinga makasi eza ba beze na bino bosala kati pourquoi siko bozo bokangela moninga penza bokangela yango ba gourte boye bolingi esila te eloko nini yango esila kate oyo alobaka na ye moko eloko nini yango esila kate botia siko na seko botika moninga asala siko musala na ye suspension wana bapesi ye soki 3 semaines aleka te ete ye soki aza mutu aza pe mutu po soki azala mutu te alingi akoma na niveau bokomisa ye world te po aleba ba stratégie pona kokoma la place azali ke bino botanga ka kombo na ye c'est que azana mutu esalaka botika ye nanu ko botika siko asala na musala
ndenge bazongisi na RTGA asala musala na ye botika ya asala musala botika kofinga finga moninga muke muke bokoteli bo fingi bozo finga ti ba niveau 0 ba finga bongo c'est tout maniqué likamoni nango esilaka te mama likamoni nango esilaka te muke muke otanga bakomba ba pasteur mais muke ozotanga mwana mwasi wana po anini tika ye te botika ye na nzambe botika ye na nzambe aki kosala émission na lelo en tout cas lobi bosala ba émission te pona kotanga kombo ne botika na ona kimia bosala ba émission te ya kotanga kombo ya Karine pardon botika Karine na ona kimia bolingi ba kombo ya bato donc na lobi soki botanga kombo nete bokosala émission te bosala lokola biso to sala ba émission sa kotanga kombo ya mutu to tanga biso kombo ya mutu te to beti pe émission. Le bino pour vous la émission, il faut vous tanga ka kombo. Pour vous la émission, il faut vous tanga ka kombo. Ah, ma béa. Eza malamu ten ki toko ata mukete makambo bozo sala. Eza mabe makasi. Poti ko tanga kombo ya batu. Eza malamu te. Botangi kombo ya mwana na mingi boko beti na ba AVC nzambe na ngai. Mwana na nyoko ami. Ata batanga kombo ya mutu. Ba stratégie ne ya ko sala ba bezu na ye yango wana. Et puis asala kango propre atanga kombo ya batu ten. Ba bengi o maloso. Kombo no ezala ka maloso. Botika ye nano botika ya sala na musala ndenge RTG zongisi na place na ya musala botika ye abeta na ye ma musala na ye asala na ye musala na ndenge ya kimia bonyoko liye pe trop tanga kombo na ye botika ye nano asala musala boko betse na AVC moins de 40 bo ndenge po anini boka sa pe siko mukolo siki bomoni siko azui malade bokomi siko ko senga su nzambe abikisa ye o momo bino batu bo luka abela na ba maloba na binu mabe bozo pesaka botika moninga ko bo lembisa nanu bo luka no ba sujet musu bo sala ba émission ka Karine mokonzi asali bo ya zala ke logo te bino bozala kini na debi mutu no so bandaka na 0 akomi place ya zalite so biso to bete bino kutu ba histoire na biso moko place to banda bo ganga nanangwa bota makambala moko soki mutu abotami na famille ya roi komi prince wana kutu ezalaka na prof ezalaka na nini te na témoignage te o témoigner nini nzambe asaleli nini il faut mutu auta na 0 ndenge wana koma place ya komi wana siko azana elo na lisolo ya kobeta wana olakisa ke nzambe asalaka bino bolingaki abota mambala moko akomi Karine mokonzi la baronne amisali kasi Karine mokonzi la baronne azwa kombo ya bato esali nini soki azwi kombo ya papa mokonzi esali bino nini tam bazaki ba voisin boya yo nini bazaki ba voisin kasiti azwi kombo ya voisin bato musu bakomi komi banga ba Mobutu to oloba siko nini bino bozana ba Mobutu to mutpeza komi banga Mobutu to lobela kango te soki alobi ami pesi kombo ya mokonzi ya bino nini ami sali pe mokonzi yango komi peza la baronne likolo botika no bolembisa nano ko toza biso so ba congolais il faut to eba ko yokenela mawa bo finga ngai su lingala na ngeza mabe bino ko soki mutu azolo ba lingala ya bien nde aza congolais donc po za la congolais faut lo baka lingala ya bien bo maboma kongo za na kombela minoko kutu officiel ba pesa biso français bo kokango kutu bino moko te mais muke azolo ba français mabe azolo ba lingala mabe fa za rwandaise bino penza bozana ba argument te pousser argument sur sujet o mutu azoloba ke koloba makambo ya rwandais tala aksa na ye aza rwandais ayebi koloba lingala te nana yebisi bino ke lingala eza munoko ya Congo ka lingala Congo toza minoko combien national eza 4 te officiel eza moko français boko kakango ta ba yebisi bino ngana za kinoise pona loba lingala lokola bino soki na bandi no swahili ayo okoka bokamsanga Kongo eza munene bande Kongo eza ka pona kinte Kongo eza pona biso nyoso bomoni Kongo wana eza ya biso moko ya biso nyoso ya mutute ya Karine mokonzi la baronne ya yo ya ngai ya yekuna ya okuna eza Kongo ya biso nyoso mabele nzambe ya pesa biso do eza lingala ndeko komisanga congolaise ta botika siko mwana bato en tout cas to lebi makambo na Karine mokonzi azo abandi musala na lelo botika ya sala musala na kimia botika ya asala musala na na kimia penza asala musala na na kimia nyoso botika ya asala musala na kimia nyoso botika makelele ya wenze bozana iloko ya koloba te
bozana ba émission au sala te émission nyoso ka Karine Mokonzi boza émission te okufanda ka émission be bandeti suka ka ko finga mutu moko batukutu ye azosala na bango ba rando baloba te ka bino ba journal ba chronifuati bozoluka ba vie muke bokoti bo bandi ko loba po bosala ba vie bokaisa azana makila na mai na nzoto te bo boma mwana wana ti bo boma ye bo michana na place ya mama na ye siko to bo ite azana mabe na ye yo azana mabe te Jésus kuto alobaki muto ya sala ekobo te muto asala lisumu te abokela mwasi oyo abeta mwasi libanga ka Jésus aso komalera fond atomboli mutu boy muto azalaki wana te bango tubakei mais bino ba kongole bozala personne dire bozana mabanga akobeta bato avant o lakisa moninga musapitala musapi wana ya suka ezotala peyo azana mabe na ye me aza mutu te eza ba stratégie na sala kapo asala succès na ye ba stratégie na ye ya kubenga ba koko ba nini na lingi utanga na ba kombo awa te o eshokaka te na lingi na kotanga ngo te mais koko eza opa na allemand bongo opa eza mabe grand-père na français eza mabe eza kutu respect eza signe ya sagesse bino boza mabe ba kombo mso na ko tokbo ozela na tanga ngo na otanga ngo te o ya lobaka wana na ko tanga ngo te et puis botika ko jija bato o aloba lingala bien te faza rwandaise boni boyeko kongo ngo ba eza bato ka baloba mangala bino bwandenge botika Karine wana abolembisi mwana wana na sokele na mama na opike na ba crise ko kistara ngo ki memangambo makasi boye azande ko nanga te nazo lobele kaka mama ande ko nanga te mena lobeli e kaka po leki bope misapendambo boza ba sujet mususu te ifoka Karine Mokonzi boluka no ba sujet mususu ko ata batanga kombo ya moninga franchement soki azo sala ba délire ne botika sala ba délire na etali bino na onanini bon demander bozala kana eloko akosala te soki botangi kombo na ete bakotala bino te botele meli bazongisa ete bosidiki po bazongisa na RTGA bon bolingi asala wapi azanga musala azanga musala kishasa wana batu bazo kemba musala ezate moninga penza moi place na simba kana moi mbongo na ye po a vivre bo sala penza ba réunion penza bo sala ba réunion ba marche bo sala ba émission po ba longole kaka na musala na ye po aya ko senga bino ba délire na afuta ngo imoko siko bokomi ko futa se yango na makazi nzambe afuta sa mutu me bongo te ya bino leki bozo bo lekisa bokomo lo ba trop mona na la famille te azana papa te azana mama te so papa pardon papa kutu bato akufa azana mama te azana bandeko te le bozo lo ba bongo bandeko pe bakota na YouTube te azana ba délire na nga na lobeli ete mama azana ba délire na mais sikoyo to juger trop bo pesa e pa mo pesa e pe moi temps bo pesa moi espace pardon aloba moninga bongo vraiment c'est trop boleki si botika ya banda musala na lelo na kimia lobi bo sala ba émission te pour na émission na botika ya sala émission na ye émission na etala makaloko la match ya Real Madrid na Kinshasa batu ba lela ki ebele batu ba benge ebele bazo lela azo zanga bango pour na ba émission na ye ezalaka théâtre kasi botika ya sala théâtre bino batu bosala ka ba film bo continue sala film pourquoi bosala film na bino te sa kotanga kombo na ye botika moninga ko bo nyoko la ema kasi ngana komo kele na mawa ako beta na AVC akoya ko beta na AVC eza ba stratégie na ye ya kosala ba délire na ye ya kosala komisala asala na makambo ne wana tanga ka ba kombo ya batu te me azopesa bango ba kombo siko bino suwa bino ndeni bino kutu botanga kombo na ye me yati kotanga kombo ya mutu te olobi koko opa otangi kombo ya mutu bino ba malamu te bozo lekisa siko botika mwana batu ko bonyoko le makasi botika ye asala lelo azozonga na ye na RTGA botika asala émission na ye na kimia 3 semaines ekoki bino te mutu kutu bolobaka funda ki ye soki nini mutu ango pe ami lobela aloba na ete ke afunda ndeye mutu afunda ye kutu alobaka na lisusu aloba na eloko te me bino bolokota ngo ba ken piana ya bino eleki
ya bino eleki vraiment makasi bopemisa aza mpe mutu te aza vraiment omoni mwana mwasi wana komo ndimi aza mpenza la baron na bino oboni bino nde bokomisa star makasi bokomisa star bino kaka na kotanga kombo na ye mpo bozomona se botangi kombo na ye bosali 10 000 vie 15 000 vie alelobi botangi su kombo na ye bandeko bonyokoli moninga bopemisa ndambu ko aza mama botieta na place ya kimama aza mama ko na yo mutu abodio yoka pe nanu soni yokola koyoka soni yekola koyoka soni c'est pas possible. Vous exagérez maintenant avec la fille là botika ye ape vraiment botika ye ape mwana wana azosala ba délire ne akofuta ngo biso tolobaka na bible komami akofuta mabe tosalaka tofuta yango avant tokufa siko bino bokomi kofutisa yango avant c'est pas possible botika la fille ekomi trop bokomi se penza la baronne bino moko atanga ne komba mutu soki mutu alobi muchopo atangi komba mutu so mutu alobi muchopo atangi komba mutu tangi komba mutu te boni bonyokola ye boye ko bonyokola ye makasi boyokele mawa aza mpe congolaise ye quand même aza rwandaise te ye aza quand même congolaise boyokele ata mawa ko boyokele mawa botangi kombo ne trop boyoka ata mawa lelo azosala émission na ye botika ye namona moto atie émission ya kokritike bozosala ye batribunal soki banini wana ekomi trop eleki bandeko botika mwana basi na kimia botika vraiment na kimia asala nano musala na ye ete ye te aza pe mutu ete ye asali 3 semaines na ndaku ete ye ekoki bongo boluka sujet mususu nanu bandeko toluka no sujet mususu botika Karine siko toluka sujet mususu botika Karine mokonzi semaine oyo ezo banda devant na besibino boluka no sujet mususu to mona ndenge bogotala botika no kotanga kombo ya Karine bobete émission penza e bandeliti suka 30 minutes 20 minutes sans kotanga kombo ya Karine ken piana na manike bosala penza 30 minutes bosala émission botanga kombo ya Karine te na pesi bino devoir wana bosala ngo et puis etalama tondi mabino ke boza danger boni ko bolekisa botika Karine. En tout cas, soyez les bienvenus encore une fois na émission na yo ok à RTGA ça l'émission no malamu nzambe asunga yo o changer peut-être kwa comportement tika kotanga kombo ya batu otanga bango kutuna bakombo na bango normal te mais batu baye bakabana nyango zotanga donc tika kotanga bakombo wana ça no ba émission na yo ça la ba émission kitoko voilà conseil na pesi siko yango na bosepeli bandeko ba congolais mabe ekoti bolimbisa mwana batu botika na kimia. Bye, bon dimanche à tous. Bye.